Papa Rolls, Naweli Mobali na mutu te, je le répète encore. Basito bozo koma ba n'importe quoi na kombolanga, soit disant Marlène Kasanga Weli Mobali soki na nani, soki na nini. Je suis désolé parce que Naweli Mobali na mutu te. Nawela pe Mobali na mutu te. Ça dit, omoni nga sona manajo, Jona jaba ko mana film sur internet. Deuxième question lobe ni na bosani. Nabaki ozu Mobali ya batu. Ya sika basali. Omoni mutu otanga kombo wana. Nga na wele na mutu te. C'est-à-dire omoni ezaneti papier hygiénique, attends papier mouchoir, quoi, so saleli au boaki. Moi je l'ai connu, ça fait 4 ans, à l'époque j'étais à Kinshasa. C'est tout ça que mission Rihanna Domingos. Attends que la mission muto abimisi sika choisi matata te. Et rosa à peine allié musuni na sisi na boaki mukua bambwa ba lokoti. Nende ba komaki ba commentaire na internet. Yona Rihanna bozara na guerre. Oh! Quand on a dit que la police n'a pas de poto, la police, yo, au conseil la choisi ma tata, zemi. A kangisi bambongo nae, a tindi yo na poto. Oh! Oye na poto, o boti. Choisi ma tata comme pas ané you mate, alors bon, toi que na système ADN. Oh! Abeta ADN boye, maman na ngai niveau ya poto. Banda on a fini ga yo funga. Obunga, siko oyoki keno, choisi ma tata comme ne ba côté moko boye, yo comme net susu, o récupérer azonga, mais yé na récupérer te pardon, bon ça malobaro. De yonde na mbala sika. Après na sima nango, so na bimisi na lié na elinga maman. Après rolorota la sima. Les boss Fernando Finda abre muta mbongo l'homme capable mikolo na mise na sachet. Kalate babenga nga babio Rihanna wana asa zemi héritier. Mais nga pe na yoka kala na kini yo za moi héritier. Ozalaka moi héritier. Héritier mtep sa bongo. Omoni muto protéger moi na nga kolekanga zate. Ça dit parents mo talinga ba salir moi na e. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a za semba biloro tate, nga na bimisara ya sika na sachet. Oh, mais Fernando lokotie te. Te base ana nous Fernando mukolo mbongo esila na boakie après ba lokotie. Ah donc choisi matata pe mbongo esila yango zoloba, yango boaka kié. Omoni nga so na utiliser loko na boaki na lokota sute. Donc micro na le boss Finda Fernando mutambo be. Masola kati. Zwanga bien. En direct de favelas de Muchachalados, nous avons souriante de caliente, kumeda de l'arta, sauce à la poulanganda babi, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Na minute choyo, ranger zola bango entrée à favelas, ba comprendre le barrage de Muchachalados, Britandela de courant sang, ezalande na Paris. Masolango ezalande na zwanga bien, mais lelo, masoloni ni o zwanga bien a epo a Panzanians. Non pesa non mbote na yemoko Marcelin Kilwa balobi l'homme impère ayoji ya mamoto ye auto sala ba fret ka mikolo yo en tout cas Marcelin Kilwa ya yango na London na bosanité Oumar Masevo balobi ye de temps en temps akotaka akolinga kota ye ba lisolo nini pa parole ça zo décortiquer lelo Raoul Machoupe balobi ye azana le soleil levant, moi na Tokyo, Raoul Machoupe, Yazakuna, Bangona Batimiti, Chris, Bango Bazala na Japon. Mais Raoul Machoupe, na chef c'était en direct des favelas de Muchachalados, na bosanité Brice qui sommes les pétroliers parisiens, yé aza les pétroliers, donc il y a Gossam Bakou des athées, mais l'élo pendant la favelas à Muchachalados, il fallait na yambelabino lune, oh, il y a Bastar, il y a Télé, il y a Congo. Et puis, les gens à Paris, Tozanaye, Toomega développé, Toyeba, Masolé Obama, et tant que police de la presse, na cadre à fouille, to continue à fouiller. Moi, il peut s'en nous. Il y a un tozo fouiller toujours. Naba linette, tozo fouiller kaka. Mais to fouiller les solo ni, to fouiller les solo ya Marlène Kasanga. Marlène Kasanga, yeyo, Marlène Kasanga. Zwanga bien, ma sola. Nazio bien.
Plaisir à trop. Je veux oleki ngana mulai. 4 ou 3. Ngama na mesana na badea. Ah d'accord. Mais là Belgique 3, Londres 4. Ce qu'on a kini bopesa combien? Na kini ezara 2, mais tellement na roma mona bakoto 5 ans na mboko na umeliti. Te na kini ezara 3. Hein? Na kini ezara 3, na poto ezara 2 ou 4 voilà. Ya ba parisien ezara 2. Ah. Na ba belge na oka so 4, ba anglais bapesa so 5. Ya ba kino ezara 3. Ya ba kina 3. Voilà. To pesa ba kino hein? To pesa ni ba kino. Pour un respect. Pour un respect. Marlène. Source. Ndenigo? Papa Ross, ouais, ça va. Ça va. Leader aba naturel. Ça va. Na sentir mbote na balandi nyonso ya masola katizo nga bien Papa Ross. 5 ans à Paris, 5 ans to le baga parisienne. Ngai Marlène la parisienne. Ndela ebingati. Ndela ebinga na zana mboko. O mati mwambanga na ebita. Na mpoko na futera mpo na mboko donc. Boyo Marlène Kasanga. Amati mwa. Na bien à part ça to monosouté Marlène. Papa Ross, on dit que ce qui est rare coûte cher. Ça dit que bima pamba te yo yebi. Tara musala on est comment on déjà marque. On a vraiment na bima so qui likambo important ezali na bimi. So qui vraiment eloko motuya ezali na bimi na caméra na micro nanga. Mais na bima rapport côté kuna ba oteka mikate na filmer mikate, côté kuna ba oteka nzika na filmer nzika. Je suis désolé quoi. Nga na bima blo mikie mikieti. Bien mais il y a pas longtemps on a mon na Congo number 1. Otiki bango déjà. Ah, moi, pas vieux, ça dit, on y a un bébé port, on a un prêtre. Et on a papa nanga. Quand on a un des anda kunanga. Et ça n'est pas un so coli, faut le rendre à nos parents, aucun de foutre là. Donc, ce qu'on a longuement la Congo number 1, on a anda kunanga, papa nanga bébé port, de ce qu'on a kenda, na sala Congo leader. Mais quand on a besoin de parler nanga, ça dit junior son en ligne na zonga muto kangela nga porte ya te po des anda kunanga adi londola ebi. OK, c'est le Congo leader mais Congo leader to fait nous na parler. On a parlé OK fait na parler. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas parlé. Vous avez comme trop internet, Papa Ross. Donc on a bimara pambate, na bimara vraiment si il faut na bima. Na bimara vraiment si ça nécessite de sortir na bimi. Mais na bimara te ka rapport na ki côté kuna bazo te ka nguba na ke no filmer nguba wana bo mona ngate na oyati. Marlène, to kota makambo wana, avant to kota na makambo wana nyoso, comme yo za leader ya ba naturel. Hein? Marlène Kasanga talaka carrière aux anango. Nga déjà na ndako talo depuis bakin ba image la rabisoa au sala na masolo wana na ebi te soko osu ko prouver bon ndenga Paris ndevele msu faut prouver mais ndenga kin na kin na ndako talo à l'époque nga on a bled na kin yosko o utara déjà poto o kitara kin o le kana Raga TV kuna courir la raté yo banda monanga malgré courir te ndaka Marlène Kasanga roza en courant te Papa Ross. Ah yo chaka ya mo groupe. Ça dit ngai à l'époque na kin mais yo utara poto déjà o ya kin o le kana Raga télévision. Na notre on a TV na kin. Ngape na zako talo depuis Paris, na zo tala pina ba image yo utala so ba kin na zako mona yo. Siko na ngana tunoka question moko. Omoni be époque wana déjà bino bozako sala déjà TV na kin. Internet na nous filmer comment ki ndenge komi lelo te. Musana bino pesa ki na moi ba siko lelo ndenge zo mona ndenge zo na Paris awa na ndenge zo ki na kin. Musala ngozo mona onde. Question kaka musale comme ndeni ayoki moto. Tant on ça bino chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Azui chaud. Azui chaud. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Ayoki chaud. Nabia. Musala. Musala comme ndeni. Musala. Musala na biso. Niveau ozomone lango. Ndenge ozaki na kin na ndenge komi na Paris ozo sentir ndeni na pote komi ndeni de yo moko par rapport parce que na kin to yebi ndenge ozako tourner ba temps plein Marlène Kasanga c'est du temps plein mais Léon à Paris na on a pe keneti moi temps partiel to bata temps partiel po yo bangu bolingi suko filmer te ba nyampulo lingi suko filmer te nga na filma bikedi yo ba bikedi lingi ko filmer te na comprendre yo na ba temps partiel ozo beta na Paris na ndenge ozo beta ba temps plein na kin ozo mona ndenge ni. Papa Ross, merci beaucoup pour la question. Et ça, moi, question très très complexe. Au moment où on a répondre, on a besoin de savoir au talabiso. Musala, nabiso, na poto et baby. Et beba, parce que baby les lotis. Et beba.
musala pende beba parce que banda internet oyo et comment internet na poto toma remona n'importe quoi na musala na biso déontologie journalistique ezali sous-souté tolobi karaté que po oleka na micro faut ka otanga na ifasik nenga na tanga na ifasik pour raison ma chance à oleka na ifasik ina tu vois mais il n'est pas dit que po oleka na micro faut tanga na ifasik te autant on a efficacité n'est pas paroles mais du moins tant ou sala musala na yo il faut respecter déontologie journalistique respect na ezali sous-souté to ma komona n'importe quoi n'internet ça dit mutasombi papier hygiénique na a tient na toilette a filmer en total en émission na ce papier hygiénique na a tient na toilette c'est vraiment du n'importe quoi musala et beba professionnalisme ezali sous-souté na musala oyo donc tokoloba rêve zara na ona kinke na que ne vendre ça que journalisme na poto on dirait comme moi aux a déçu t'es normalement regretté normalement peine regretter on a route vraiment tout cas nazo bouler ba année prochaine peut-être na lukana na tanga suba ntike bika ba diplôme na biso Congo ils aura vraiment la valeur makasité na poto faut ba remise à niveau et tout donc peut-être non bouler peine ba année prochaine faut na côté son en profondeur à ma solo en journalisme peut-être un jour on a peine na BFM ko kamwa TF1 peu pour na Paris c'est possible pour moi. Siko, na vie, tango yozoloba na po tango tchaki ebeba o tchaki c'était na poto. Oui. Mais tout tapé na kini, tout le monde a des comportements. Et puis les loso ba journalistes o babimi na poto, balanda ba lokolo na bino. Batala de ba lire bo na po bino de bo na ba lire moko boye bozo me mango pe na moi ko bebisa. Na ebite so na lobi mabe, mais ngande na ndao tala déjà na mono dire que bino ba chroniquer za kin. Vous avez dit que lire moko bo pesi yango bana poto allure ya ndenge ni to pesi bana poto lelo to comme mona journaliste ole alobela émission et comment plus mabala na bino ba mabala na bino mutu et comment koloba mingi na ba émission mabala oh mais mutu so abali le kina teva bika bali a problème mutu so azo occupé le kina teva bika azo occupé net na minute na femme libre te na za femme occupée parce que je suis fiancé ngape bientôt na obala. Bon. Si vous avez lobby on a micro zo un problème. Temnet ba Claire Chazal, ba journaliste to na mona poto na cha komba likolo Claire Chazal a auto zo pour retraite na e. Na pie azur retraite. Azur retraite na pie mbote kota zali. Claire Chazal. Na pie mbote kota zali. A bala pour mon mieux on a bala. Claire Chazal a mais jamais tout le monde en émission ye boye. Oh ngana bali susu. Tout le monde on l'aime sous na Paris match. Claire Chazal a bala. Tout le monde on l'aime sous na voici. Na ba Anne Sinclair ba bala trop. Mais bino siko bozui masolo wana bo commission o émission. Bino bo pesa ki lokolo wana. Tant aux autres bino monyo sangisi biso nyonso na ba innocente pe o cheba na kati donc oui pour na bibino na saïga pona pesa ngo mo valeur mais na bige leader ya ba naturel aza muto abanda base vimako oli solo base base on va base on sali base à l'époque bah c'est la maman la montage ezali montage c'est maman la montage non à l'époque nam to barate ke ba montage ya nezala mais lelo tant au fait na ba Ranger Smith au comprendre que ba montage wa nezala Marlène elle avance mais niveau ba salela un montage papa niveau fulanga bana kin bana poto partout boyebi déjà côté nazo koma que masolo ya ba base o bomona lelo ba bouche autorisée o ache photo mutu o ba transformer logo moko boye o et banana Marlène Kasanga première fois na kin ba téléphone il paraît que ba pexer ba téléphone na batu ba mokanga batu na ba téléphone ba mokanga batu na ba téléphone bah oui parce que bazwaka mutu nanga basali montage ba coller yango na mutakala ya mwasi bon à l'époque ba montage on a vraiment surtout na kin et bana raté parce que le loko manango lo mo facile atanga pe ndako pe na rosa na zu nzoto na yo na sangisi na mutu ya Ranger Smith mais à l'époque le loko wana ezalaka vraiment té donc mutasala rango c'était un pro na ebité merci ka pour fulanga quoi yango na tuna na période wana tango loko wana bimaka oh no ba kinona nu excusez-moi bakino na kutu ba mesana na mamona te yo moko état d'esprit na on époque on ezaki ndeni te nazaki blessé makasi parce que c'est tout le monde qui m'appelait pour m'encourager pour me soutenir pour me consoler et tout j'étais vraiment blessé mais au fond de moi nazalaki en fait
Nazalaki vraiment inquiété parce que je savais que Zaki montage. Mais quand même que Zaki montage. Mais Nazalaki na courage te ya roloba na mokili mobimba que za montage. Ça dit bah oh bandima bah oh pe bandima te tozo avancer quoi, la vie continue. Siko eloko wana na roloba yango mutu esala ke otika no kin oyano poto. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Ti maramoane et sala base salanga succès mabe montage ba salanga bazwa mutu ba sangisa banini. Na continue à l'époque j'étais à Mirador Télévision et pas PDG Michel Adilouya. Na continue à émission à la kata émission. Mais ce que le netindaki OK, en plein succès, leader à naturel. Pour une époque on a pas Marlène Kalema. Hélène Kalema. Ah, Marlène te. Non, Hélène. Maman na Bianca, na Pesembote, Hélène Kalema, il y avait Ariette Kanshinga, ba fille on a ebaki, il y avait Mami Lela. Il y avait Moussous qui n'a pas l'ox boyenani. Magali Sissi. Virginie Manganga, bon on a ebaki était ba excusenga. Nana Boduga, ba comme on a Moussous. Natangelio batoyo auto bandako mona awa baza ko c'est la biso awa. Mais na plein succès oyeno Paris, Paris nde balobaka cimetière. Il y a banduli c'est cimetière pour les journalistes à kin. Pour oyawa vitesse ya Paris. Quand j'ai raison sur ma maîtrise les parce que ma bambangu bamsusu donc ba omela babok mais vitesse à mboka. Parce que na vitesse à kin na vitesse ya awa. On dirait pesa ki sous ta mort. Si. Expliquez nous pourquoi otiki en plein action oyeno reçoit ta mort. Oui, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Moutoumoro tatika na kara. Na Simba, on dit na oyemba. Oui, on cracher. Na boy sindi le kera ya ko silika ou bien meje 30 aloba. Au commissaire Sundoliste. Ka sara ndoliste. Donc yo tika o bo ba meje. Mais nga vo oyemba te, tala meje 30 chanteuse na mboka. Barbara Kanam Baron Bayembara. Yosa, vous expliquez bien. Chroniqueuse, journaliste, pas. Journaliste. Tenga pas na journaliste. Journaliste. Na pena journaliste. Pour na tanga na ifasik. Na tanga pena ina na ifasik na sala journalisme. Na pesi ba kas na sonyo so ifasik mbote. Na tanga pena ina na sala animation culturelle. Animation culturelle. Donc ça peut théâtre. Na ça peut théâtre. Donc il peut y a un moment net tout ça animation. On est en train d'animer là. Et où t'as l'animation culturelle on attend la ina. Culturelle. Donc voilà. Parce que toi la culture à poto aussi. Culture à poto. Culture à poto salike. Internet y est. Réseaux sociaux y est. On a vendu na parler. Mais si on n'a pas pensé boire aller sur le succès des stars. Na moni na succès des stars. Yo moué la mobali abatu. N'importe quoi. Zo la mobali abatu. Na succès des stars na bouche autorisée bozo seka mutu bozo wela mobali ya batu ngani na yeba non etant que yoza mo ancienne autre barambiaka na masolo o ya télé mais pour nini bana basi ni tuku tanga no na ifasik otanga suna ina mais boulot point ni bo keneka na boulot mbala monte on dirait masolo mibali ne mutu et comme tozo mona bino plus na masolo ya azu mobali ya boye yango na ifasika on batang bino boulot ou bien ndenge ya ko récupérer ba job batu po yo babi osu mobali ya batu babi bozo wela mutu nga azu mobali ya batu bozo wela choisi matata nga na ba mobali ya batu parce que nga na sage mission na sœur na biso il y a pas longtemps Rihanna Domingos il y a le baki ke abimisi mutu na ye choisi matata mutu asika maintenant comprendre te yo commission na choisi matata eza nibo ba guerre na mine de yo no kini ka poya ko bundisa no bana poto boela na bango ba jo eza nini Papa Rolls oyebi batu ba otala biso batu ba otala biso ba olanda nga Marlène Kasanga leader pour le mouvement leader azara moko quoi Marlène Kasanga leader oyebi ke ba okamwa parce que ba yebi ke c'est sont pas dans mes habitudes de passer à la télé pour étaler ma vie privée comme ça. Baebi kezande na ngati ngana misana bloko wana teza genre na ngati na suyo po yebi Ranger Smith yepa yebi ezande na ngati mais on poser question on répondre bon là tout non ça non yo na moni po ndingo ke na ngona français au dans mes habitudes bino boya ka boy so ni moni ka moleki show ok na ngona français Joanna choisi matata oyebi
Ouais, na bien. Talaye, tala bango. Na bien. Ah, bato bouche autorisé, bato succès des stars. Oyebi choisi matata. Na pesi ba mbote ba bouche autorisée succès des stars, hein, mbote belé. Ouais, na bien en passant na bien. En passant. Et alors là, au sort les rares boyo, moni mikate mo kwei donc en passant choisi matata mikate kwea. Donc oyebi choisi matata. Bien oui, na bien. Mais babi au juillet, au botoli, au récupéré par Moutoumon boy. Yango zo ça la polémique. Et puis Django zo wangano. Au roti quand on répondre. Miko ya yo. Merci beaucoup. Non, ça va tout à l'heure pas parole. Na zo ka moi Sony hein parce que na message na té en fait na les canaux télé, l'internet, ta rapso message. Zo ka Sony Django ane vilain. Té na bi na zo ka Sony. Choisi matata ngo ane botete. Na zo ka Sony parce que ce ne sont pas dans mes habitudes, les appels éducation na ngate. Na les canaux télé pour étaler ma vie pour exposer ma vie. Ata bato ba binga minute na sur ba okamwa. Mais peut-être so que ça peut te lever équivoque moro boyer, je suis prête à les faire. Parce que ngala benga ki yo pour expliquer parce que nga balobi nanga ke ozo zo mobali ya batu eloko batu basali ya sika yo o récupérer yango et puis babi ki leader na yo na ba naturel oh basali choisi matata ti eloko sika batu basali batu bayebi ete yo lingi ozoyer et puis ki leader na yo wana esila déjà awa eza poto vite sa poto ozo kokangoti voir même ba émission zo salaté qui est ça na leader na nga esil na ne balobi esil na nini babi ki leader esila olingo mandori qui ça va preuve esil na nini babi osa sous émission te omoninga banduli c'est tout bakima yo yo renyaka na kin babi eza lelo te. D'accord, tu me laisses répondre. On dirait que la répondre. Ok, opposé à ces 4 questions en bas. Parce que yo beno sala na ifasiki yo qui journaliste. D'abord na ben na question souka pona zonga pona remonter na première question. Merci beaucoup. Moi journaliste solo. Marlin Kassanga silaté. Preuve non peut sera que na silaté tout à l'heure avant l'émission Oyo. Na outil projection ya film à Betty Masikini. Mobali ya Betty Masikini o azaki producteur naye à Poisson monsieur à Poisson atnela biso ba invitation soki na tangi comment ba journaliste o atnela ba invitation to leki 3T mais Marlin Kassanga aussi y est dedans to outil projection ya film à Betty Masikini maison ya monsieur à Poisson et tindelinga Marlin Kassanga invitation na ke na projection ya film à Betty Masikini c'est pour te dire que na silaté vous comprendre na ça qui yo il n'est pas dit que ceux qui au filmé place ba oteka mikrate ba oteka ba zoteka bikedi nde au sali succès non je suis désolé on a un succès té on a un succès té soit tes succès buzoba ngai na sala ba émission buzoba té oyebi na sala ba émission moko réfléchi intelligente ou que Moutazotala a se retrouver. N'est-ce pas qui on a eu place battre à mikrate, so va bengana au filmer na oyate. Oh sapeur moroboy a sombi basket na salt. A benga na téléphone tout ça l'émission na oboya ba benga nga trop. Tela va sapeur da linga bango mingi mais. Tela va sapeur Didier Mayabu. Na pesi mbote na Ritza Lukara bank. Na pem no mbote. Yora Marlin. Déontologie journalistique na. Déontologie et puis nga na zo wela na bima te po na bima déjà c'est différent. Muto azo wela abima na muto asa bima déjà eza différent. Ça dit nga so ki sapeur auto so ba basket na na sold. A benga to ça l'émission na ça no mission té non ngai na non la salle émission na sapeur té na fingi ba sapeur té na linga bango trop ba la terre bien na salle émission na Didier Nzongo laisse-moi finir na salle émission na Didier Nzongo parce que Didier Nzongo a bien un téléphone pour me dire que azoke de postuler comme candidat député provincial na commune Yangaba raison pour laquelle na poussala pas Didier Nzongo na ça na émission en tant que sapeur té je suis désolé en tant que candidat na députation ya commune Yangaba. Je te promets ma petite sœur na 2016 na kozala candidat pona bima bourgmestre na commune Yangaba. En tout cas nazasi bako voter nga. Donc voilà, c'est pour te dire que na sala n'importe quelle émission té. C'est bon, OK. Ya ngota msusu roloba ke na sila té mais na sala n'importe quelle émission té. Donc na rosala té vaut mieux bat msusu basala ba welisa. Donc voilà.
Deuxième question lobeni na bosani. Nabaki ozui mobali ya batu ya sika basali. Yo oningo la kisaki leader na yo mais ya kobaka ba mibali ya batu. Mobala sika nini nga na zui basali na comment place. Choisis Matata. Range Smith tant ça que mission na Rihanna Domingos. Atangela biso muto abimisi sika Choisis Matata te. Kombo wana. Yango tanga kiti. En tout cas Choisis Matata. Faku ya bandakala. Si moninga sona yeba ko bandakala. Mais na pesa tatu misuta ta mbote te. Ta bonjour te na vina ngai. Choisis Matata. Donc Choisis Matata. Na ninga mukete donc moi aussi c'est ce que j'allais. Choisis Matata donc voilà. Mais ce que yo zuye. Ce que kuna ba komi na nini na ba succès des stars wana, il paraît choisir ngokuto azo boa kisayo. Yozo landa ba message neza kuna na ebité. D'accord. O moninga muto. Na yozo na bozako solola na nyo na Vienoli Tambo. D'accord. Yo kibino. Non li tambola voisin nga na PC bambote belé. O moninga déjà na aboye. Na wela mobile na mutute, je suis désolé. Pour ça dire wenga pena Ranger Smith nga bien ko ça wenga pena na coca bana likolo tina se. Na nga na mobimba nga na ndambute, je suis désolé. O moni muto otanga kombo wana nga na wela na mutute, c'est à dire o moni ezaneti papier hygiénique, à ta papier mouchoir, quoi, au saleli au boaki. Moi, je l'ai connu, ça fait 4 ans. À l'époque, j'étais à Kinshasa. Ah, donc, Azalara Jonayo. Bon, on a habité au Loba. Naïba qui ça fait 4 ans. À l'époque, j'étais à Kinshasa. Donc, ça veut dire que. Pourquoi on a papier hygiénique? Non, pas papier, désolé. Pas papier, il y a un boaki. On a un moukoua. Et on a appelé Nalie Moussouni, na sisi na boaki moukoua, bamboa balokoti. Donc nous sommes autant ba combo baza déjà batu moko boye tam sous na sina utiliser na bois qui ça. Donc na bois qui ça loin de là na masona été ça fait 4 ans on a vu tout place à fan d'arrêter, j'ai même pas son numéro de téléphone. Moi je l'ai connu depuis Kinshasa à l'époque azala mbongo ebele pour na oka net tika lelo genre mystique mais ngana ebare na Kinshasa. Donc na poto a na relation na été Naza na numéro na téléphone te, on s'appelle pas, on se voit pas. Donc voilà quoi enti na lié Moussouni na sisi na boaki mukua ba mboa ba ye ba lokoti. Donc voilà et puis Marlène. Voilà et puis aza muta sikate po on dirait ozo regretter mutongo hein. Nani ni non regretter. On est solo lié. On dirait otikala na posa na ye, je sais pas, po yende. Yo poser une question que nazo wela so mobali na mutu. Question balobi ke yo ozolinga ozu mobali ya batu. Mais ozu mobali ya nani? Donc azaka nde mobali na yo. Yo nde bazu yo mobali. Ye ba na Kinshasa ça fait 4 ans. Aza mobali na ngate s'il te plaît. Bosilana tout ba bien bosilana. Au moins ngani na oleka boye na émission batu nyonso ba Rolanda ngai, ça dit ba bi le boss Fernando Finda Abreu. Au sentir on est là boire 3 personnes. On est là boire 3 personnes. Freddy Totozi. Les boss. Fernando Finda Abreu. Les boss, les patrons, l'homme capable de monter mbongo. Ça dit ya na sachet. Ça dit aza boss à sika na fungoli na sachet. Pourquoi misara ba to sika? Après na simanango so na bimisi na lié après le boss Fernando Finda Abreu Mutambongo l'homme capable mikolo na mise na sachet obi ko rappeler nga maman vocal mon boba bo pas héritier bolingo nanga oya sachet bolingo nanga oya sika tetenda yewana. Le boss Fernando Finda Abreu quoi. Ça dit elle est capable. Babengio obonayo olandi solo motoki miyo yesilite bango sanga zolo bébé. Omise mana sachet. Ça dit jour pe le boss Fernando Finda Abreu pe au kwea na box na nga payer après place à okende kuna ba lokoti pa bamboa. Mais mikolo le roi azalam na mbongo ebele na zana ye quoi mais jour au ya pe na box nende na box ba misuso tang ba kombo wana après ke pa ba mboa ba loroti mukua donc voilà obi pona ke malembe voilà obi na ndenge na tunyo ka ba question nande na mona ba comment ba question nende ba comment ba commentaire na internet yona Rihanna bozara na guerre question sur zate à part question tout na tuni question pour Anine parce que na mona
Kalater babenga nga babio Rihanna wana aza zemi ya héritier. Mais nga pe na yoka kala na kini yo za moi héritier. Héritier Watanabe félicitations na ye héritier Wata vraiment tout cas félicitations. Yo félicitations héritier Watanabe na musala zo sala. Ozalaka moi héritier. Héritier mtep sa bongo. Te na yoka te. Heureusement ko yoka. Mais biso na bien. Blablater. Ba yebisanga ke Marlène azalaka moi c'est non ngana tout ça l'association des idées na tout isa boule. Si que nga tona répondre te. Te o répondre yo na association des idées na ngai. Baba kike ozalaki moi c'est héritier. Ce qu'on a comment comprendre que non choisi matata oyo Rihanna alobaki ke bolingone ya sika. Yo lobi ke loko mo bwakisa donc on dirait boana ba guerre moko ya euti musika. Boza la guerre tena mwana wana. Na guerre na mutu te nga sala la guerre na bata niveau na nga ça dit ça niveau na nga te na kosa no guerre te donc na guerre na mutu te héritier Wata c'est un très bon chanteur c'est un pote à moi Watana bozomona na apena master ça dit à part boulot master penda master menga na welisa te maza master moi ebi FAO ebi ke na komba andungu non aza master richa c'est un artiste musicien que je respecte beaucoup héritier Watanabe aza marié omoni tango sa be mission ozobe na kombo ya mutu moko bonet héritier Watanabe aza marié ana mwasi na ye faut ba pedi na oloba tamsu mwasi na zolanda au sepelate héritier Wata aza marié na madame na ye na pese bambote belé madame héritier na pese bambote place ozali mère Wata mère to pese bambote mais bo excuser tant que police de la presse na beta masolo internet na masolo internet nazolinga na yeba nazolinga na décortiquer parce que le problème est lié à problème plus balobi ke ozui choisi matata. Si on a besoin de comprendre, les journalistes à TV. Et ça là. Toka émission, tout ça. Il y a question si toka émission de. Ben oui, pour. Laisse-nous répondre au thé. Masola Kati. Masola Kati. Laisse-nous répondre au thé. Mais Babi, choisis ma tata. Yoko c'est la raizemi. Que moi na. En plus. Parce que na une émission bien. En plus. Babi Oko c'est la raizemi. Que moi na nitka ya choisi ma tata. Choisi ma tata zoba mbongo na atinda na poto. Oh. Mais quand on a dit que la police n'a pas poto awa. Nandimi on peut la police. Na police. Baksa mususu nini. Pour ngare tout doit pas le bito kate miso. Ko fa to kate miso to sana ferro. Après na tout no mususu ya normal. Yo, oko c'est la choisi ma tata zemi. Choisi ma tata au fulami mais yeba que facture il y a 10 000 € pour les azonga bien ou payer 10 000 € parce que to fula kombo no danser. Au fouli effort. Na choité parce que li solo fona tanga kombo na ye. Oko c'est la ezemi. Azumbongo. Akangisi ba mbongo na ye. Atindi yo na poto. Oh. Oye na poto. Na mbongo choisi matata aloger yo oboti choisi matata comme pas ané yumate alobi bon tokendeka na système ADN abeta ADN boye mama na ngai niveau ya poto de banda wana finika yo funga obunga yango mona peke no na ki leader yango evida siko oyoki ke no choisi matata comme ne ba côté moko boye yo comme net susu o récupérer azonga mais ye na récupérer te pardon bon ça malobaro zemi wana mwana sabotama nana respect omoni ngai so na saleli eloko na boaki na lotango souté ngana moni tuzana un mo boye ya nani bon d'accord nazo répondre na question na omoni question posée vraiment très délicate dans long lunettes. Parce que au tchèque comme moi na kati. Te nangana tanga moi na binde zemi. Tant au tchèque comme moi na kati. Ndenge ba komi excusez-moi pour éclaircir la rara. Babi au déclarer ki zemi yaye na Kinshasa. Azu ba mbongo na ye a futeli yo billet. Oye poto a loger yo pendant 9 mois tu obotaki et au pesa skoke ye pa bi bon et ça nango problème te na ndime ma tout maintenant ça la test. Tant que sali test et bimi ke yete. Yango bendana. D'accord, na ko répondre aussi ko. OK, poti ko moi na kati. Na ba tutu ba commentaire. Répondre plus ba tu ba commentaire. Ba commentaire na ba YouTube. Ponga na tanga ki biloko wana. D'accord. Na monika ke comme Marlène ezokende marque mo pourquoi pas na benga ito solo. D'accord, Papa Ross merci beaucoup de merci pour répondre. Pour éclaircir bateau ba kotala biso. Omoni
muto protéger moi nanga kolekanga zate. Ça dit parents moko talinga ba salir moi na e. S'il vous plaît. Parents moko talinga ba finga moi na e to ba salir moi na e. Muto respecter moi nanga muto ako protéger moi nanga kolekanga azate mon bébé que j'adore beaucoup, le plus beau bébé du monde, la plus belle fille du monde, Éternelle Dorothée. Bisous ma chérie, je t'aime beaucoup, Éternelle Dorothée. T'as comme éternel. Bébé Éternelle Dorothée. Vous comprendrez. D'accord. Donc, Nabotana a choisi. Ça c'est de 1. Je suis désolé. Ah, là, t'as bah comme qu'on a choisi à lobby. Nabotana été. Voilà. Donc il y a le but de Abiko Kosele. Ngana bête bien. Répondre. Nabotana été. Ngai na utana zem na kin. Et ça, Sony, bilo abonné talent internet. Sony makasi. Na utaki. Voilà, ayo yebit. Na robota. C'est-à-dire, tant nga nazo zemi na ngai na zalaka suna yete. Donc zemi na nga etikala kozala ya yete. Etikala otika grente. Té. Papa moi nanga azana Kinshasa, c'est un homme respectueux et respectable. Na otanga kombo na été pour un respect na yé parce que vraiment c'est un homme respectueux et respectable. Tapé na musicien té parce que tout à l'heure pe na voiture retourner nga moi no ba botana musicien. Musicien aza mobile net mobile nyonso mais na botana musicien té. Na bota pe na moto tangi kombo wana té. Mutatina nga na poto azate. Choisi matata atina nga na poto té. Comprendre? Atinanga na poto. Mais Papa Ross, nage nanga pena ba rotinanga na poto. Papa Ross, moi je travaille à Kinshasa. Attends Papa Ross, moi à Kinshasa, j'étais salarié, d'accord. Nazaki na sponsor, zela na silisa. Ngana na Kinshasa nazaki salarié. Talaka bango po ba mona rayo ba yo ba mona masoke longine zolo ba vérité. Olongoli bango lunette te ngai. Kinshasa oui, la longue lunette pour na moni mango za sérieux. Ngana Kinshasa nazaki salarié, d'accord. J'ai un sponsor à Primus quand j'étais à Mirador. Quand on a l'ongé Mirador, comme na Numérica, nazo qui sponsor mususu ya Woodin ezali compagnie ça rama puta na Congo. Donc moi je gagnais très bien ma vie à Kinshasa. Bato bazana na Kin bayebi Marlin Kasanga comment on vivre elle est princesse morobo na ratsa Kin. Donc ngam ta rotina na pote. Papa Ross koya poto ça coûte combien? Yebsanga koya poto ça coûte combien? Et tam susu elo boma biso ezaka visa. Koya poto ça coûte rien du tout. Net ici quand on a basse saison billet à 600 €. Le sobi on mata Air France OK qui au foot à 600 €. Ça coûte rien du tout. Tam sous visa car non visa car ande bomarabiso parce que le soki visa ezaki facile. Ba te belé ba na kini wana belé bazala na poto a. Tam sous visa car ande bomarabango. Koya poto ezala ngo fokop. Donc ngai mutarotinanga na pototé, je le dis et je le répète encore, mutatinanga na pototé. Moi à qui je travaille, j'étais salarié, j'étais sponsorisé. Donc na un salaire ya billet que salaire que na refu taper billet na poto. Mutatinanga na pototé. Choisi matata no zolo bawana appelanga pe carte, c'est faux. Voiture nanga suka on a notamba na kin avant na ya poto. Mercedes à Faron, Moutasombelanga eza Didi Kinwani. Il y a Didi Kinwani que je salue en passant Moutambongo est bel prêtre au Sanate. Donc il y a pourtant un commentaire. Donc au mona qui paye le Mercedes. Na mona qui en Assombela ba voiture. Voilà, Assombelanga voiture té. Bah comme na internet que non voilà voiture nanga souk avant na poto monsieur choisi mta sombelanga mais non c'est faux et archi faux ben na preuve voiture nanga souk avant na poto mta sombelanga ezali Didi Kinwani abimsa mbongo belé na otanga montante apelanga car na rouler nango ya souka na kin pour na changer ba car be na kin mais ya souk avant na poto mta sombango ezali Didi Kinwani donc apelanga carte coûte na so coûte au contraire parce que ba petit na staff ne coûte balinga ba escroquer nga voiture. Staff na balinga bon na non moi malembe la carte atinanga na potote na bota na yete tozala ki ami na Kinshasa ça fait longtemps na ya poto na mona raete na calcula raete na ebi vi na yete j'ai même pas son numéro moi nanga ebi ete moi nanga ebi même pas combo na ye donc d'accord OK tout chana na c'est d'accord na bien na oki car Didi Kinwani muta sombaki
voyage choisi matata muta salaki ba kombo kaka ba kombo yo lobi non bon biete je le dis tout au lobi père à moi na kutu donc grand prêtre mon zakanakin siko nabia son hôtel ba collection ba grand prêtre siko pourquoi bazo koma bongo choisi matata peut-être na moi kanda moko bo inférieur au sala eni ko expliquer le msu problème osenga moi pardon ezani ni pour mobile yako na kanda bo été kuni nyango ya danger oyo sala ye ke kombo na yo baza ko exposer ngo baza ko chonga na ba marque moko peut-être le msu ko s'excuser nango n'ébite bon yi kombo bazo ko ne tambusa ngo boy oh ben singaka pona kombo choisi non maman obi ke Nicole Vangu maman na maya sorota makambo o regretter Karine Chitengu ta pexenga na lobate mais na lobi kalta Karine ma copine excusez moi mais parce que donc voilà au moni guerre moko bolele ali lele komi to mona ba journaliste msuna kin balongo lié po azoki mobali moko ya mutuana on dirait na bino na ba ki journaliste ya basi d'accord eza nini guerre ya robenda mibali ya batu ya ngona expliquer bokomi ba croqueuse de diamants c'est comment ba chippeuse de mec vous chippez partout c'est voilà et on a ba leader na tuna yo quand même omoninga Marlène Kasanga musale vide te fait comme kaka dongi papa Rolls na weli mobali na mutu te je le répète encore basito bozo koma ba n'importe quoi na kombo nga soit disant Marlène Kasanga weli mobali soki na nani soki na nini je suis désolé parce que na weli mobali na mutute na wela pe mobali na mutute ça dit omoni nga sona mana jo na jaba ko mana film sur internet ça dit so omoni jo na nga akom ko mana film sur internet yeba ke seke nga na sina utiliser na bois kisi yango moni aloroti film sur internet na weli mobali na mutute na za na problème na mutu morote internet na mutute parce que ngai po ozala nga problème faut ça na niveau na nga donc sora niveau na nga te na koza na problème na yoti na bota muto tangi kombo wana te papa mwana nga prêtre un homme respectueux et respectable azala na Kinshasa muto atina nga na poto azate nga na Kinshasa j'étais salarié j'ai gagné bien ma vie donc so ba billet pour ya poto sozo sala ezala ngo faux problème voiture na nga ya suka o ba commune internet que soi-disant choisi muta sombelanga je suis désolé choisi apelanga carte ba na bota matielo choisi apelanga carte voiture na nga na suka muta sombelanga ngo Didi Kinwani le boss prêtre azara Angola Zwanga bien votre émission de Nef Sarabino Masolo ya kati souriante de caliente donc toujours na leader ya ba naturel tant on a leader te na obulemba mo marika babi mama malamu ye madame ya Simon Kimbangu ya Bilamba et puis na bosanité Karabangi Ritzalu donc ye ya Didier Mayabou et puis Véro Mangoyi elle était là Véro Mangoyi ya freelance Mangoyi Véro Mangoyi mutakunda mère Malou na cimetière à Pantin oh ya solo mais azala qui joue enterrement tolaki na bango elle était déjà là donc à l'époque mère Malatika pouvoir pas na ye oh ya freelance Mangoyi na peso bambote et puis na bosanité Briski Sombe babi le pétrolier ye na bosanité Kabibi dédié ah bokala petit na ye na mambo basuki oyo Kabibi dédié ye mambo basuki Kabibi dédié au bandela ye Nzambe na Raoul Machoupe na nini na Japon et puis na bosanité Marcelin Kilwa ye azaba bakota London et puis Oumar Masevo na momina ye Angela bango ba otobala na kalate na bia obeti pe 5 ans na mikili 5 ans na mikili professionnel makambo belé mais on dirait que donc ngunda no beta poto hein ozwa dokite ngunde beta poto moi na pe ba déclarer na tata Kishasa yeko passeport après Jésus c'est travail et puis ça va mukandate odoki le bon ngo dide nzongo odoki betise ngala doki saka même yo na ko yiko doki sa yo Roger Smith adok sangai oh odoki yango zokoka te ah papa poto mukanda poto mukanda ko siko mukanda yati oh siko yo oza danger oza différent te oya papier oh pe casse papier c'est papier identité oh pe na simiano papier oya identité nde to loba oyo pesaka ke so kotsi chucha siko wana nde eza te po père mona yo mo to loba wa eza na ngojo wana te
eza azaka na Kinshasa mutuko muta Kinshasa fa azaka na papier PJC travail et ezaka baba ebotaka dokité te azaka na passeport diplomatique. Bon passeport diplomatique et ça mukanda. Passeport diplomatique. Tu n'expliques pas qu'à un passeport diplomatique. Fallo bien un oranger tout comme tout le monde déclaré moi. Oranger en français. Ah mais n'a pas expliqué fallo bien oranger tout comme tout déclaré moi na. Oranger Smith. Pour choisir boina eh. Mutakisha ça peut aller la pêche ici c'est travail. Yo ce que qui débat donc yate. Ce que yo na qui danger na yo wana o kesen na bango au san. Les gens qui ont mis prêtre mort na sachet, ça dira ça sika bibi sachet. Kilomètre 000 les boss. Capable les patrons Fernando Finda Abreu azana Uganda siko mutabadia. Amoni yependa diameto sa. Uganda. Diameto sake ma. Yo zongi suna Uganda. Kampala, la capitale de l'Ouganda. L'un des pays les plus pauvres au monde, où près de 40% de la population vit avec moins de $1 par jour. Prêtre Fernando Finda Abreu au changer combo. Toyebi mutu mo bazana na Uganda to finika couverture. Amonsanga. Omona ezaka tekeba, omona mutu nga Uganda ezaka ye wana. Po mutu mo Uganda to finika couverture to bombaye. Yesu na Uganda na Kampala. Ngala bimsaka bato sika kaka. Azana Kampala. Ngai nazaka semba biloko tate ke babwaki na lokoti. Ngala bimsaka bato sika. Le boss Fernando Finda Abo ça dit bogar ya rosaranate ça dit bota bana 15 ans. Fernando wana lero bandi boye to yoka lobby. Oh Fernando bengisi susu journaliste moko ya internet to ya Kinshasa ake Dubai. Oh ake Uganda ake Kampala okolobani. Na profiter na pesa pe archibishop Coutinho Fernando Bambote Belé joint no liane na restaurant na Champs-Élysées. Archibishop Coutinho Fernando Motola Nzambe parce que Nzambe ucholeka na tevawa eningisi poto bokenda koliana Coutinho Fernando na restaurant na yete tozaki belé équipe mobimba intercesseur équipe belé intercesseuse na PC Bambote Belé. Ouais big qu'est-ce qu'il y a wesh vas-y dégage. Ouais big Igor Balou Bogi Marlène ndenga moboira donc argo abwakisi mwana poto na ndenga wesh. Qu'est-ce qu'il y a wesh vas-y dégage. Wesh dégage. Nazalarawa. Igor Balou beauté plus l'argent Ebma Solo. Igor Balou mobile qui toro motema MG30 la voix du Igor Balou azamobala la MG. Joe Modango. Master Voice. Les garçons le plus sexy na Bruxelles. Joe Modango. Master héritier. Master héritier wa Tanabe. Joe Modango. Des gros bisous à toi Joe Modango. Garçon sexy. Mobile lengi Joe Modango. Mobile kitoko, mobile propre. Joe Modango. Master héritier. Ba Joe na biso mboka pe ba landa émission au troebi. Ozum to roi trésor loi LL. Ça dit trésor loi LL. Papa Natiana. Papa Natiana. Trésor lolo. Dieu merci Mbokani. Ya Marlène. Dieu merci Mbokani ya Marlène. Parce que Marlène a onga ite ndoi. Tengate moi sinae. Moi c'est connais à Marlène. Obi journaliste moi les na kina a boire ba joueur abi a zorane sous ba joueur ngo. Ba momia ba joueur ba lingi sous ma mbona te boyara. Oh Dieu merci Mbokani ya Marlène ndoi nanga. Nzoka na suma. Dieu merci. Rich. Marlène. Marlène Kasanga te ngai te. Yamuna lobi kaka toboinde ba ndungu. Aziz Makukula. Des gros bisous à toi. Blaise Matuidi l'international, le footballeur international Blaise Matuidi. On a ba joueur rebelle. Des gros bisous à toi. Et voilà ba master nanga to beta bakati ba yebi. Ah ouais. Na bosani pété fiston Teboula or blanc. Babi fiston Teboula garçon moko ya propre fiston Teboula or blanc yo yebi. Guy Laroche mwana ya lemba po ba Guy Laroche bazaki belé ba Guy nyonso ba la roche ba Guy to ba la roche mais ngasko na pesi mbote na Guy Laroche oyo mwana ya lemba boyebi mais azaka na poto awa ka Guy Laroche des gros bisous à toi na boka mutu mo boye Freddy Totozi l'homme à 1000 piercings de la part de la négrite à Mondelendele. Donc libanga babaki na boaka donc devoir quoi au Freddy Totozi. Mais la Titi Chibola moi si kitoko elle senga na peso mbote.
allez là ma belle ça qui qu'on a marié donc on a marié na mundele ndele makambo yo obina Freddy nani Titi Chibola. Non, bonjour, nanenga mabete quoi. Donc nenga caméra lobby. Moi bloc cadena quoi, bakanga bakadena partout donc. Désolé. Téléphone nangi sonné, nazo appel ya vient nanga prêtre moi Miradiab. Abenga yanga. Abimi sokoto. Ya prêtre moi Miradiab abenga ça bibi. Na l'émission la pas. Na soir. Wana grand frère mukubwa mwabi na kusalimia bala sema vile na kusalimia mukubwa salamu voilà quoi wana grand frère pena to betrane ba Swahili ponga mama ngaza mswahili mama ngaza mkusu ya maniema mswahili donc yoza mkusu quoi ngai bato bandande bato bakote wana nga papa nga na kasayen naza mutetela en fait ata mo Marlène mama nga siko mkusu mswahili voilà naza moi poser omoni tonga to sisa na biso oye ko bimisa mutu wana mais mutu wana olobi moi Murajabu abenga nga na tongo wana grand frère abenga nga de fois ba mais yaza muta polémique ba momi non wana alingi yo pesu non pardon quand ça na ba moana te s'il te plaît moi wana ya nanga ça dit grand frère nanga penza ba polémique na zo yoka soki journaliste ya nanyo yo alingi mobali ya nanyo yo non wana na sakuna te je suis pas là ponga na kambo ndenge pa bengi yo mona peka non moi Murajabu ngo abenga lelo abenga nga parce que na biki mikolo ba ngolinga ba journaliste ya basi wana grand frère exactement vient ba grève faut-il ali bonango la kulutu lisusu to beta akatu sola kitoko yango te makambo mtezo bomisa mboka grève faut-il ali bato ba bomba bino za ba nouveau riche on te non Nicolas prêtre mort na bimise na sachet Fernando Finda a brûlé boss. Tout le monde n'a pas rien. Bango tout le monde n'a rien. Basimba raba nzele. Biso banoko pena donc et l'autre mais el monde azana ketcha danger, mbacha danger, bastema ya danger, appareil ya danger. On comprend l'autre ba gondo ba kola ba. Eza nino eza afropunk. D'accord. Afropunk. Ya ba look ezola tama mikolo ba afropunk petinanga Denis look. Dandisme ya masolo ya look ya marambo mais eza afropunk ne ba noir bazolata na kacha poto eza ba afropunk donc eza ba wear ba look urbain ba look anzela donc yango na simple chose on s'appelle ngote makasi merci bien habillé merci mais wana mabanga suko sili o kotinga mo bemol na ngate ba kumisanga yango salinga mo fièvre te mabanga site beto stopper no wana ko baze belé quoi baze belé les boss fin da siko na tuna ki question moko yo lobi oza différente na ba tumususu ba sala ba biloko to mona recha chucha ndongo vocation wango recha chucha Jésus au nom de Jésus ne me sois pas parole nabia oyebi makambo yo au nom de Jésus to sentir que na au nom de Jésus ba escroquer pe ba congolais na ndenga mukete yango biso to li bango ndungu richa mutabotola yo mobali yeyo Marlène Kasanga botola yo mobali yango te n'importe quoi papa engaye kubuyu ya sobo kelo moboye Marlène Kasanga aza kolata lokola kindoki engaye atelemi lokola kindoki ofi lokolo na Marlène Kasanga atelemi lokola kindoki oyebike papa Rose te yango bien te o ngasko na pona nina tunaki yango moko parce que première fois tokutana na ole utaikin tokutana no après voilà au jour Laura tendance à alinga botenga oui que na bete mo parenthèse bonsoir la fort na Laura tendance to soana te Laura nda gazanga yi Laura a gazanga yi ngasko na talika madère momi asalika neta mfukanga abotenga na taligara na bia
Tiana C. Tobe tango bien. Tu solola bien parce que voilà, na comprendre qui est. Tout ça que mission mona Sankara de Kunta. Sankara solola et moi Jean. Il y a le temps première photo kutana na yo, pe première photo kutana na Laura. Laura décidé ka fa botenga. Na Nicole Vango pazalaki, Adil Ondole pazalaki. Nicole Vango kenda kolamba muteke. Après bakeli ya muteke. Après moi mon gars papa Rose ça mutu moko humble agaze ngai neti kuta changa musapi manzaka mais amona kaka charisme ya bana poto et les gars n'ont pas à comprendre na comprendre il faut se défouler pour voilà azaki moi vexé mais ngasko jour wana na mona ki yo santé ba munene ngaku na kanse na bi oh dans ces atata après neko mono ndé to sous les lois taille niveau sali taille na comprendre taille ezaki nini bolide na taille nini yango sali yo et frappe moi les gars qui wana sikolo bien Roger Smith ils ont micro yo zonga bien ko masolo kati zonga bien pasa di o matina ngo kitina ngakwa moi bi kana comprendre te sali pardon sindi le cœur au silica na meche 30 na Tatiana Cruz Barbara et puis petit na biso Claudia Bakisa bako silica oyebi ke na konti mais makona nge konda te na comprendre Roger Smith ngalula mipenda milangi makolezo konda te nga mutu na kondi me ke bana biloko Fernando yo polingolo ngola makole konda te no te wala grâce mbizi mtalongola ra ke bana biloko Fernando non papa Rose c'est vrai que ba te belé ba so kamwa baza komi tuna ndenge na kondi muna mtazo bana ndenge na ye donc voilà quoi au moninga ton na botaki na comme munene makasi na komaki na problème à surpoids na comme na ba courbature makasi na mukon parce que kilo et les cas kinga makasi alors médecin nanga a conseillé kinga voire même a obligé kinga a conseillé kinga te a obligé ngabinanga Marlène tu dois faire un régime tu dois vraiment perdre du poids parce que là avec toi là vraiment en tout cas ça va pas mouner les makasi ah non tenachi à noter et moni elo mo bazero ba yeba te muta konda kana à noter s'il vous plaît façon konde des belé baba il passe ezali ba sleeve ezali ba comment on appelle ça ba o balongo la graisse na nzoto wana liposuction ezali siko bino bazairo so beleka muta kondi o ano mais non modèle o kondeza ebele ba traitement ezali ngai te ouais petit on a niveau à mafuta petit comme maman slim on dirait jean slim oh bella non moi la taille 42 elengio et puis comme ça je me sens très bien dans ma peau et je me sens très belle et puis très sexy talanga bien on s'appelle la raté on ngara basa minene mundelendele yo moyebi mundende ya betara nino 27 kondi parce que ouais beta 27 américain 26 27 parce que na komaki na problème de poids mais médecin nga obligé nga na konda na sali traitement na kondi na souffrir na souffrir pour na konda na en cas est-ce que au sentir lingala na katote pardon lingala tellement na feeling moko yo nga mo na comprendre tele bosaka ba discussion papa on écoute ça que monsieur français mais yo momoni mundele qui pas souriante pour langue ça sonne tellement bien et pas sentir bah c'est pas beau et ça lié ba souriante de caliente kumeda de l'art ta sauce à la pulanganda loba okondi et ça maladie non médecin nga obligé nga na toi na poto Fernando Bangate toi les boss finda Fernando Abreu Mutambongo l'homme capable yé diameto saraye yo pe mutongo lingia sana Uganda yo sana Paris alulingara na ezaka bolingo internet kaka ya Viber alors bosolo les sili bomona na raté donc ezate okende Uganda ndenge nini yo bimaka te okangama na mboko ye na Uganda siko komo kolinga mutu aza na Uganda na yo pe Fernando na yo pe Fernando olinga momine internet en tout cas ngaye obi monde bebia monsieur Elengia donc azaka na carte Fernando Roger Smith document Omaninga et puis zo kombo Marlène Kasanga
te bomba bomba. On a changé comme beauté, comme on a. On peut s'adresser aux gens. Baroya ko filmer. Sans reporter en plein. Baroya on brutalisé par les deux qui ali. Donc Fernando. Beauté là nga Marlène Kasanga. Fernando on a beaucoup d'anité. Nga ya te ki o ba beauté na ko mambweni oko na changer na comme Marlène. Nga Marlène. Donc l'accent mon talango bien depuis. La boy ba toi TV. Donc en yo zaka bomona doublette. Donc ngamba doublette panzani mabe na. l'accent donc. Kombo ngati. Tanga kombo pardon. Kasanga Ndambo Wombo Marlène. Ah Kasanga Wombo Marlène. Oske za ba carte de visite nanga pour un agent c'est professionnel. Na ça carte de visite. La carte de visite ezali. Document yali en tout cas Nathalie Yango tout est bon. Parce que Fernando ngo pena bomona été. Bomona ni déjà? Nani? Non bomona ni ta roya ko pona mususu. Fernando. Ça qui on a za semba biloko tate, ngana bimisara ya sika na sachet. Oh mais Fernando lokoti était. Te base ana nous Fernando mukolo mbongo esila na boakie après ba lokotie. Ah donc choisi matata pe mbongo esila yango zoloba, yango boakaki. Omoni nga sona utiliser loko na boaki na lokota soute. Donc micro na le boss fin de Fernando Mutambo be. Masola Kati, tomoni doge yali mbongo belé mais projet ya Congo et puis on peut savoir revoir biso talaka zonga de favelas de Mukachalados. El mundo yeyo. Donc na ume pe na poto hein. Na sentir. Na beti 5 ans. 5 ans. J'étais mandat pena. Nazo ke 5 ans pour na poto en novembre 2010. Na beti 5 ans na poto na umeli. Nazanga poso zonga kinte parce que moi ninga na poto na koma maman hein, mon amour, mon bébé que j'aime beaucoup, éternel Dorothée, je te fais des gros bisous, ma louloute, je t'aime beaucoup chérie. Na koma maman petsa sabani chika zotanga. Bon c'était prévu na kende na mois de juillet. Au na juillet na poto ba fête à mariage ezalaka ebelé. Alors on a fait un mariage, nazara beaucoup sollicité pour na ko animer ba fête à mariage. Bazwa kinga depuis juin na anima ba fête à mariage chaque samedi. Juillet, na animé ba fête à mariage. Août, na animé ba fête à mariage. Septembre classe zongi, moi na lingara la plus belle fille du monde, éternel Dorothée, fala zonga classe na maternelle et ça li ke na ke sou kinte, maintenant ke kin d'ici là. Na loba mukolote pour na bo bakangilanga ba goods quoi. D'ici là na okene kin parce que dans un projet belé naza na ONG na ngai Congo Leader, ils ont déjà en place na Kinshasa, ils ont pour na ko aider ba femme veuve, ba fille mère, ONG Congo Leader tozo kende sko vraiment ko implanter en très bien na Kinshasa, naza na équipe na ngai site internet na ngai www.congolider.com. Ben journaliste na Kinshasa, ba cameraman na Kinshasa, na pesi no ba gros bisous ba mbote belé kala mingi te na zoya. Mikolo pe na remonsa la cinéma. Comment na cinéma? Na remonsa la cinéma. N'est-ce pas na leader. Te on est cinéma on est cinéma na théâtre te. Film. Te on est cinéma. Na Caleb. Elle kana B1. Au moins si qu'on des ana. Problème ça que ça na ba duchesse na ba non, biso tozala ba ans na ba duchesse te. Wana ezali ya Apo Firenze. Na ba 5 minutes, na ba Apo Firenze. Te wana ezali Apo Firenze. Biso tozala na groupe ya Caleb. En fait, Caleb a sollicité ngai, a sollicité Adil Ondolé, a sollicité Nicole Vangou. Tozala pe na ba acteur net ba Meta Azali, nani Duche Kapanga Azali. Tozana. On a théâtre mais film. Film parce que tu joues en français, ça se passe en français. Théâtre pas français là. Tu joues en français. Tu joues en français comme film. Oui, pour ma sollicita qui ba animateur et belé internet, mais tellement qu'ils ont en français alors et belé qui ba ruralité ba qui. Ba tout le français na ba kimi. Ba kimi pour tous autant à la papier là-bas c'est de l'improvisation, on improvise en français. Ils arrivent pas à improviser en français. Ils arrivent pas ba kimi. Ils ont fouillé. C'est de l'improvisation. Bon, na lingala fa vela. On met le texte autant à la papier non là-bas on improvise. Non, dis à Caleb, le jour où il va faire un film à Lingala, qui m'appelle. Parce que moi j'aime bien faire des choses à Lingala parce que je maîtrise l'humour de Lingala. Tu connais le réalisateur? Je sais pas si. C'est Michel Benza. Il est plus fort que Ranger Smith. Non, pas du tout. Plus fort que El Mundo. Ranger Smith.
Bon, check. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Marie Kassanga, bon, ma bangana yo. Pour ah, Tom Nasuka. Ouais. Ah, Tom Nasuka émission. La négrite a signalé que il est temps, il faut couper. Parce que c'est elle qui décide. Non, merci beaucoup. Elle Mundo, émission Oyo. Par rapport à mais na pesi site wana o etie makamnanga ba merci belé parce que niveau buzz na sali non laisse tomber quoi. Ça dit niveau buzz na sali laisse tomber. Merci beaucoup na site wana. Maintenant on peut s'emboter na balobi le comptable, le patron comptable, hein, Claude Loubois, le patron comptable. Moninga Abraham Matingo. Claude Loubois, des gros bisous à toi. Clèche Douma, Anaclé. Il y a des gros bisous à toi. Tu peux simboter Michel Senté, na bosani ote Michel Senté, Anisette Malonga, femme d'affaires, moi c'est Talo, ala ta makasi azana bové, Anisette Malonga. Na représente un jour et Anisette Malonga. Elle a passé bambote belé donc elle a passé mbote na Marie-Laure, maman à Dryden et puis maman à Pénélope. Je te fais des gros bisous. Alphonse m'avoue là, Alphonse m'avoue le nouveau riche. Et puis Ricky Madaka. Marlène, comme ça, on a na Viber, na Facebook. Kota bouche autorisée, ma banque continue. Mireille Kaseka et moi c'est qui toque la belle. Zouanga bien des favelas de Muchachalados. Check. Allez, bloc. Bloqué. Ciao. Masola Kati. Bye check. Allez, bye. À suivre votre émission. Toke. Swaka.